Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote. Na otala binote babi poto na poto. Poto na poto www.potonapoto.com. Ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene zali ezali ko bokesene zali ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, ya bale, ya politique, ya betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, tadi na personne no ba mbote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Bonjour Bandeko Balandi, taka ndeto mesana koyela bino ba sujet moko eza éducatif le toyo lobela phénomène chômage na Kinshasa. Ba jeune ba aussi sa classe musala eza te nanya zo causer problème au voir même ba mama ba romo lobela ngo. Donc yo tika phénomène wale le kabote sans pour autant na ya ko solola na mama on pesa déjà mbote. Bonjour maman. Bonjour. Boni. Bien maman. OK, on s'est présenté à bateau ba Holanda biso. Bon, comme on a me présenter d'abord, comme on a mamé Elisa, na vana na matonge na Masimanimba à 61. Maman Elisa, tout le monde a ba jeune ba aussi sa classe, boulot aux à la thé. Ce que tu as batté, phénomène on est banzindeni. Pourquoi est-ce que ba jeune ba on dit ma si sa classe ba comme soit cabine, soit elo moi malonga tant que parents yo foutam bon pour que moi en temps parce que le option moi na 6 classe autant até au CP na action no bon c'est pas monter. Bon, acte opposé ngana sepeli na ngote, na sepela pe na ngote. Po ba mingi ba aussi sa ba classe ba cabine, ba misale ezali, so misale ezali, mais bana ba kosala ba cabine te, mais oke na cabine, mwana muso atanga penza ti université sisa mais musale ezate. Bon, ndenge ni biso ba mama to ko yoke sengo. To yoke sengo te po bana biso ba komba cabine, ba komba kuluna. Est-ce que ndenge wana eza malamu na mboka eza malamu na mboka na biso te ba pays mususu baza kitoko bato bana baza ko sala ba mama baza ko sepela mais oya biso kene na coin cabine ozonga na kata quartier cabine sikoyo finalement tozoyeba te soki mokila ngozo kena ko kufa soki pendeni tozoyeba te ba maman ba bi pe bino pe boza bato bo pousser vraiment bana pour que ba ki oluka msa so bino ba maman bo pousser biso ba to oluka msa to moite que to ya chômage ezaka toujours élevé biso ba mama te po ba compagnie ezali te. Ba compagnie zalite est-ce que les biso to botamaka est-ce que ba compagnie zalaka te ba compagnie zalaka misala pe zalaka bana bazoki ne ko sala est-ce que na kwete bana osomba mapa na balabala to bana osomba mapa na balabala vandite to zo somba mapa na babali kelele oko na plateau boye ale oye na likelele opesi mbongo ba pesi o mapo zipi serviette okoti na ona kata lopango ezalaka bongo mais siko tozomona mokili na biso ozo wapi ko bonga ngo tozobonga te tozokena ko kufa penza na bana biso. Maman bito ok na rokufa moi que maman aza vraiment na état moko ya regret azo regretter vraiment totalement pour le phénomène wana parce que maman babi ata to lo ba ke misali ezate mais so ndeti ba lukindo le li ba accompagner ko tambuka ba accompagner ko ti mais ba jeune on peut to tanga mais mutu ezala bien te compagnie ni endime zo mutu oyo a vraiment na base te na mutu te ba bana na biso baza na base ezali na bana na biso batanga ba yekola pe ba bima base soki base ezate ndeni mwana kinofana na cabine asala cabine soki mutu ezo sala ta ko vana cabine te mais comme mutu na bango ezo sala yango ezo vana ba cabine tina bazandu batondi mitu na bango ezo sala po mutu ezo sala te akenoko mutu ezo sala ta ko vana na cabine te akene pe na zandu te avanda kana ndako boya sala ko azoba boye ti azela ka balesaka ai na bi pe ba maman bino pe boningo fungulela biso mutema te. Moi, si classe, maman, moi, bénédiction, moi, là, maman, bon, kalela ngo trop, penza. Le kuta, biso ba mama kuti tozo lela, po maman nde azo sala po mwa na zala. Ako bima na tongo, na 4 heures, akei ko luka, ko teka, po futela mwana minerval. Nde nini mama fungula motema na mwana na ete. Mama ko linga mwana na ye abonga, po epeza ne sengo. To ki réaction, maman, to lanzango, maman, za souci, ba accompagner zala. Kotang l'équipe passi, moi, mbula, kofuta minerval, tara, tobenga, commerce à malonga pesa na Kinshasa te. Maman zuma songa liputa, moi, maman, pardon, évite yope, ndenyo sala tobi ke oza amba na bakoli pe déjà. Parce que ndenyo sala, moi li kelemba, technique on sala pour que mon azwa.
afuta moi classe moi syllabus na université ça on pendeni ngai ko la mukale mususu 4 heures olamuki okiozela mapa na boulangerie ti lere ko bima nyoso zio tie na mutu okikoteka soko teki fin du mois le ko zwambongo okifutila mwana classe tope syllabus yo mama ozotambola le musuma puta mibale pambo sukoli otandi kaka bongo bongo batu sukutu bazoseka me yo kokipe wana te ka sani na mutu ko ma 4 heures po mwana ina tanga akotanga pe mbongo ndambo balingi te balingi kaka nyonso mbongo nyonso wana to kozwila ngo ka muke otozobima nango yanga tozofuta soki mesa alingi azwi so pa alingi kozwa te mwana vana ndako tikolo mukona kozwa mbongo ya kokangisa sima mwana tangi classe meza bongo ti siko na ba difficulté wana nyonso ndo bambongo ndambo ozwi obombi mbongo ndambo ozwi motema na monde vraiment pour tension maman des amours vraiment que motema eza bien pour que quand mon mbongo ndambo anu zo bomba mais boulot ezate musala ezate babi pe ba maman nde tobi ba femme rurale na ba femme urbaine ezaki thème ya le 8 mars yango moi maman osali mo eloro moko yo pe kozela ka compagnie te et engagé ba yo pour que ça mon activité moi mukie o recruter pe ata mo bana ndambo. Bon, ceux qui activité wana te tozo sala te basana mutu tozo ba 4 ba 3 heures te bo siko bana ba otanga ndeni mais to sito kufika la yo kasi compagnie ya siko eza malonga nango malonga te même ba compagnie eza te mais eza pe malonga te po bazo pona kaka pele musubi longi soko yebani mutu akoti na kata musala mais biso to yebani to kosani o tsaka sani na mutu ba 4 heures ngo kuta na bakulu no kultra te zo te kaka po anini bana balia ba kende pe classe po bazala. Des avantages pe musana bino yango wana ba 4 heures wana oso ba difficulté mingdeti maman biso tozu ba sama potie na mutu emsu po kuta mpe na kuluna voir même oza maman ou soit liboro no ba kuluna pa ba kuluna ba kata na banka ba maboko ba okyo kata to liboko waka na souci pour que mwana no sa nini okanisele mbongo mwana no sa nini atanga mais aussi c'est peu bon monde pe bu musala pe zana ngo pete malongo zo vivre te comme maman comme mot de la fin na yo moi elo nini olingi que gouvernement mboka asala pour émission biso mais un peu de partout. Bako zoatan ya koyoka ngo ba luka pe bayoki pe eza soutien motema no étant que maman ba luka pe ba sala quelque chose ko moni okoki ko adresser na gouvernement na biso. Oh, ce qui pona ngai na za maman, toza ba maman. Donc souci na biso ezali ye gouvernement tata na biso afungula nde ba compagnie. Afungula ba compagnie misala e mona na bana ba sopa na misala, o mona mboka na biso pe kimie kozala. Mais tant que la société est zalité, qui mieux que ça l'endengeni, qui mieux que ça la tête, pour la société zate, ben après baso salate, y a qui mieux zate, qui mieux que ça n'embocate. Merci maman Toyo qui est qui point de vue à maman a expliqué biso ba réalité et maman moi mbote na bat bota la yo bon na pesi mbote na mboka na biso mobimba ya Congo oyo bato balinganga mingi yango na pesi bango mbote bango nyos na pesi mbote et pas moi nanga Mireille et pas moi nanga Sylvie et pas moi nanga Fallon et pas moi nanga Mati et pas ya nanga Toboni maman ya nanga Henriette na pesi pe pa ba collègue na pa ndeko nanga nyoso nga na yeba ni ba mina ngai Marlene Tituka na pesi mbote pa na pesi mbote pa baleki nanga Liliana na pesi mbote pa Domi na pesi mbote pa Jean Blé na pesi mbote pa Trésor na pesi mbote na bango nyonso. Merci toi qui maman bien pesi mbote maman point essentiel les arara misala mona na mboka ya biso misala abi a courir vraiment ba risque belé voire même 4 heures que oteka mapa pour que ka bana bazoto benga ma deso bana a futa ni fils kembongo petit à petit mona na sani atanga za formation de base to comprendre ba possibilité ma ba maman et na fesi mbote na batu na batu nyoso ba na biso na site na biso www.potonapoto.com à mon boss la mine de vos sacolien mobali bongana maman ya biso yo yango wana. Je salue merveille Maboulou, Blaise Munga, Rachel Binda, Nana Iman, Jamati Matundu, sans oublier tous ceux-là qui ont l'habitude de suivre notre émission et ceux-là qui sont toujours côté branchés sur Poto na Poto TV. Bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis,
press play. Donc la chaîne est belé, il y a un Congolais et un Congo. Parce que belé va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu dis mais c'est qui a promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça possible ça va client là on va non donc zong là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer des décodeurs à TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto et pila. Moto et pila na poto. Kembo, alege moyo lele. Kembo yo mama, alege moyo lele. Tobine la gangolo na ozana. Kembo alege moyo lele. Poto na ozana. Kembo alege moyo lele.